Saratola TV. Donc, tu vas te comparer Blisida na Jolie Kabelo, bande monté. Blisida a ôté kana matalana et puis a ôté kana péri qui n'y ont soyé Chine. Jolie Kabelo a grossiste. Il y a des gars à Kabelo, donc qualité tout. Pour un petit peuple, ba ministre, et puis à cause de cas de l'eau qui kalakasa, à te que là on a boule à fond. Jamais. Jamais. On y a rabi kalakasa le rôle. Donc bazar différent. Oh mutamatalana et ça Blisida. Jolie Kabelo ça raconte n'a pas celle n'a pendant des années. On a pris sur exemple, on a vendu. Saratola TV. Nyonso. Ndé tout le monde en a windé, sauf que c'est un monstre de putain. On a le papa, toi on a super, toi on a un câble, toi on a sitana. Papa, toi on a demi super. Demi super. Papa, toi on a Java. Java, voilà. Niveau de la norme. Bah oui, mais ça ma qualité au ezali. C'est à toi maintenant à répondre. Si qu'on loco la jolie Kabelo ça, ça fournisseur. Donc il y a ça le roi grossiste. Dans le Bumbashi, à ça là effort ça na ba qualité nyonso. Saratola TV. Donc qualité n'y soit Kabelo aux pas Jolie Kabelo. Donc exact différent bah tu vas comment on niveau comparer Jolie Kabelo na Blisida bande monté Blisida détaillant à son bas carton et pas son mango puis pas bristé et pas bristé de moins qualité mais pas Bob. Et pas Bob na Chine. Na Chine. Bob chinois. Chinois. OK. Qualité à Bob les arana moins sec et brise. Ce que tu as niveau zorana qualité à Bob. Maïe nango a te kango na kwa super. C'est la méchanceté. Bon, je sais pas. Mais biso yebi que maman Jolie Kabelo bandi Kabelo tonga te kaka Inde te kaka Vietnam te kaka na Chine. Ofandi na Kinshasa tope na Brazzaville tika na yebisa bino ke sango ya malamu mpona bino eye bino bato bozalaki kolela na baservice lokola expédition ya bakoli par avion bato kouta Chine mpona kokota na RDC tope na Congo Brazzaville. Agence ISA logistique multiservice baye kofacilite bino tâche mpona baservice lokola chargement, paie de douanement et conteneur, full topé groupage, assistance commande, achat na Chine, topé, kosomba biloko na Alibaba, bazali pe na ba service ya règlement, et paiement ba facture ya mbongo, ya ba fournisseur na bino, oyo bazali bongo na Chine. Bokanisi esili, basalaka pe suivi, pe contrôle ya qualité, ya ba produit, topé, ya biloko oyo, kosombi na Chine. Otuninga adresse soki olingo kutana na bandeko ya agence ISA logistique multiservice baza na bango esika ekobunga te soki kaka okomi na numéro 72 86 avenue Flambeau na commune ya Gombe côté ya gare centrale oza mobimba référence hôpital HJ to mpe okoki kobenga bango na banimero ezali affiché elongo na bandeko ya agence logistique multiservice meilleur service fiable, efficace, rapide et surtout, n'a prix abordable qui dit mieux. Hey, Keyo. Confort et proximité du service. Véhicule neuf. Tarifs accessibles pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Voilà, en tout cas, monde ezaya kobeba, makambo ekomi ebele, barankine ekomi ko créer partout, bato bakomi ko luka ba buzz, même na affaire, même na kati ya business, bato bakoti ici buzz ya Matalana. Matalana lelo équipé sous place T. Bato Matalana bakomi ko luka
place nini na kodiembela soki aza muta business atekaka fumbwa azolinga kangama pe na moto aza grossiste ya fumbwa po bakota na matalana Blisida zwa kiti vanda wa liboso pusana vraiment wana vanda nde wana na disaki na yo ya bakabelo kende kosomba na Chine yango nde ezolobisaka yo tya kiti pembeni Mama Jolie Kabelo na respect nyonso na bengi yo pe pusana fanda mwa liboso na droite bo vanda côté moko te parce que moto avandi na gauche na yo awa aza na makanisi ya mabe aza na makanisi bokotanye na matalana bokene par 4 chemins fait de côte ye azwa lupemba na sima na yo bandeko boza ebele botala biso na bandi bozali bipai nyonso bolanda biso lelo na elibino lisolo moko ekopesa mwa pasi bandeko bato nyonso baza bato akocrée na bango ba buzz te bato nyonso baza bato te balandaka bango na sima po sana bango matalana bandeko ebele bakomi ko utiliser bandeko ya TikTok ekoma lien moko on dirait bato bakoma koya ko envoûter baninga on a moto moso azwi fi moko boya teka po ye Kabelo tekama il faut akangama nde na Maria Tumba ye po Kabelo tekama il faut azala na sima Maria Tumba il faut apesa Maria Kabelo Maria lati soki pe Maria ko bwaka bato ba jeton Maria ko bwaka wana tango Maria ko finga nde ya komona ateki mwa valise moko ya Kabelo nde na tuni jour mobala Maria ngo akopekisa Maria ko sala ka ba video oyo soki yo Kabelo ko tekama ndenge nini. Na affaire ya Kabelo, il y a des grossistes et des détaillants. Nous ici quand on a bengi ba maman nyonso ba consomaka ba Kabelo ba osoma na Kinshasa, Bolanda exclusivité ya makambo ezoleka. Na pesi Kolwezi nyonso mobimba mbote, bana Lubumbashi, batoto ya Katanga, na pesi bino mbote. Bo consommer ba produit oyo ya Kabelo ya mama Jolie Kabelo. C'est très important na sibo omona yango au sungana petit peuple. Na ba mama bateka fumbwa. Na ba mama bateka ba pondu bosomba. Na ba riche bato bana ba moyen na ba député ba ministre. En tout cas na éviter bino ba député provincial na biso baza kuna na Katanga bosomba ba Kabelo et pas mama la joie Kabelo. Ma oyo bozo mona na droite na vanisaki na droite wa Blisida ye alinga créer buzz na mama la joie Kabelo pendant que ya kendaka kosomba Kabelo na ye na Chine mais mama la joie et mama Jolie plutôt ye a sangisaka ya kendaka Vietnam ake Inde après ye kozwa pe pona petit peuple na Chine nazanga mokote na plateau. En tout cas, moi, tension est à ma bé. Pour bordir, tout à ma. En tout cas, bisous tout à bordir partout. Et puis, maman Jolie, a la possibilité de livrer nos Kabelo ti bipa ignoso bozali. Avant qu'il y ait kuna na ye awa. RM Light. Sarah, je suis. Fumona na maman Sarah, pardon. Maman Sarah, bonjour. Où c'est Galine? Souga la combat. La vie. La vie. Maman Sarah, bonjour. Nini na Kabelo? Ouais. Oh, là, super. Ok, oh, super. Simba non, super. Na appelle à Sitana. On appelle la Sitana? Na Sitana, na appelle Nzulu Kable. Nzulu Kable. Mais oh, bah c'est un mingi na libale à super. Ya mon esi. Oh, yonde. Ok. Made in Jolie Kabelo ya mon. Ok. To ya wana na banda awa. RM Light. Mafuta oyo soki o che Kabelo ya mama Jolie. Ozu mafuta oyo opakoli yango kitoko. En tout cas, mbenzolo. Na mbenzolo. En tout cas, Rachel Mukuna a elibiso sérum. Sérum oyo ezali po na ba kentos. Awa, ba coude. Awa, ba awa. Ezaka noir, mais nzoto komi pembe. Moustache. Moustache surtout. Ba cerne. Ba blongo mo ebetaka awa. Sérum oyo. Muki oyo bozo mona oyo nde ba bengaka pipila muki swaka yeyo. Ndenge pa madi.
N'est pas ma dilo ande koloba. Pibila mukie swaka. Yeyo. Pibila mukie pas ma dilo ande benga yango. Marche pour l'été. Oh marche pour l'été. Mais marche pour les pas saler lango. Té azanan. Ah, il faut saler lango. Oh savon noir. Savon noir au mona bandeko. En tout cas, t'es maman Sarah des caramel boy. Nangana mundu nanga kitoko. Savon oneto saler là. Et puis, oyo ezali pour la maman, opakola ki mafuta, molingo bimana moi, pour battre la tena yo. So moni opakola nzoto mobimba. Et puis ça solo kitoko. Waouh, très efficace. Et ko bomba yo moi nyo se suki ka likolo. Tango ozonga na ndako ozui savon noir au soukoli nyo se longwe. Huile, oyo pour la vergeture. Nuta. Batache okopakola uilo nzoto mobimba na buto avolala na tongo 3 jours opesi biso réponse. Beurre de karité zawana mafuta na yepe gamme na mobimba yango. Crème de beauté na ya zawana baza complet. So on a besoin nango livraison ça la partout bengi biso bien avant so ki ndeko zawa aye kozwa. Soit to tinde libino na mbongo frère na kati. Merci beaucoup. Na bandi émission na pesi Katanga mobimba mbote. Mbote batoto ya Katanga. Na invité bino Maman Sarah. D'abord un mot gentil pour na bandi ko tout bota sur na Katanga. En tout cas émission yo est spécialement dédiée na bandi kwa Katanga. Katanga voilà. Lubumbashi Kolwezi. En tout cas les lots penato penser na bino na émission oyo tout l'excellence na Facebook. Tout l'excellence na Facebook. Et pour dire toi ben na projet goya kuna. Maman jolie a pesaka liloba. Toi na ida goya kuna. Donc bambote na bino nyos tout tolinga bino kuneza Congo apesa Congo. Congo voilà. Donc nde bino boza kuna nde biso toza na biso ka elongo moko. C'est ça. Nzambe sora sungi toza na bino sur le terrain. Mbote ya bana batoto akatanga nyos. Voilà, ngape na pesi bino mbote Katanga mobimba na recommander bino place moko. Place moko kaka ya kozwa kabelo. Maman jolie. CPI. Maman Sarah. Oui. Internet na TikTok eza ya roninga na moi mukie. Naza na besoin tous on détail ya kabelo avant toi avancer. Tu expliquer kabelo parce que dans mon agio peut on voyage qui au Kenya ti Vietnam na mono yena ba kabelo wa en tout cas nazaki na kichwa na mona otala kabelo na bio so ba chango na mutu ya mwasi moko boyi et osanga bien mais mwasi yango pende na zo. Ingénieur José o meka osunganga pesanga de kabelo wana. Wana opo yaki nango? Koya na mitu nango te pesa on pe na maboko nango na maboko. Te wana yaki nango te na expliquer kabelo. Très bien. Qu'est-ce qui est kabelo? Na matière à kabelo, kabelo ya luka maputa. OK. Toi na super. Toi na indibukable, toi na sultana, toi na demi super. Toi na demi super. Motoka nga na kokola te indibukable te po ekwea e ara soa. OK. Donc tamie to tchaka sultana demi super na super hollandais wax hollandais. OK. Donc les pouta liboso makasi eza wax hollandais après demi super. Après sultana. Yekutu asenga broching te asenga balinga e na babiliste ya déjà boy. OK. Donc oyo Vietnam Air. Osko na nenga bakabelo aza na nenga liputa. Na nenga liputa apeka super kaka. OK. Demi super. Oyo ndete obenga demi super. OK. Nande na kabelo wana awate. Nangana la Sabino pe sultana. Poto ape na sultana. Alors na matière à kabelo ya loka maputa. So tobi et ana mwasi moko te. Alata aliputa super pour avoir on anda ko sa misa. Jamais. Super bimaka era événement. Era événement. Era ba fête. Voilà. Moi si nyonso azaka moi super na ata moko. Abomba rango jalousement. Na babenga ngoni na tanga na mal. Na mal. Tanga kala yaka mal. Chango wambo ma valise. Mwana obala apongi si super na e kiu alacha bini. Et puis lipoto bakenda kotika na pressing apparemment on les a super. Azana eza ko tutego bo sala esoki branching. Donc souki
Josué n'a besoin na yo. N'a besoin na yo. Chamisu na ana musala na osala. Donc alors Suki. Suki. Suki a mutu super. To benge super pourquoi? Pourquoi? Aza très cher. Tani na vandi. Ateka ma très cher. OK. Yeza teke po eza ba kabelo mususu net so somi na Chine. Oko futa mbongo ba saelo ngo ba linga ngovu. Mais ce qu'on oyo eza ba suki ya ba indien. OK. Bateka ngo en bloc. Yango bateka ngo teke ba tonga ngo yo somba ngo yo moko tongi yango. OK. Yo moko sali yango bateka ngo kaninga ya kiso tali bien. Et ana ba sola mitu et ana mo solo misu et ana ba sili. OK. India Air. Teka ba cher. Oyo. To benga ngo super. Super. Yango nde eza bo so tali prix nango. Ngana loba te yo loba. Combien? Soit 650 dollars. 650 dollars. OK. Nasi omoni ba komi kombo nani? Joli Kabelo CPI. Joli Kabelo CPI. Oh mwana nae. Yango. OK. Joli Kabelo CPI ya ba Kabelo. Donc so oza na besoin ya Kabelo oza na super na yo et pas Joli Kabelo ozwa. Super. Ezati ke basombisio Kabelo a Bristo ya Bob. Bakosi yo keza super. Donc batekelo demi super mais ba yebiso za super. Demi super batekelo Sitana. Na osombi yango na mbongo ya super. Ah, on est escroquerie. Escroquerie. Obina expliquer ba Kabelo. Alors, nde Kabelo o ezaka suki ya batu, ezaka cher. Bateka ngo cher, basomba ngo cher. Tolongwe wana Josué pesa na Vietnam on. Vietnam pe aza cher ye yo awa. Ke baluka Vietnam au pas à cher. Oh. Vietnam pas à cher. Bon, écoute, asenga basimba simbeta. Eh, ato ngumbi ya ozo ngara tundwa. Suki ba Vietnam ezaka ta. Donc on a besoin de l'autre côté. Ya zaka Vietnam. Yé pas super. Super. Tala au mon ni na été. Super, yé pas super. OK. Baza ba tissage oyo et dakabatu obima mwa moto na miso abatu. OK. Tant moto la tabi wa chependa Kabelo. Po yebanaka. So la tiango pna yango peno mona batu ba olula ya tissage Kabelo no toko ya lo mesh mona otoka ngisa na somba ngo pa Joli Kabelo pas un gros système. OK. Non, o eza Vietnam Air. Toza pe na Sultana. Sultana ezaba Kabelo oyo esomba makana Chine. Fabriqué par des Chinois et ça la mamie na ba fibre. OK. Place ne denga to koma yango. Yango pe Kabelo. Yango na ba maison ebele na Kisasa awa bisida te karango na ida super. Merci super. Alors tegela bato Sultana to enzulu câble mais na idée ya super. Voilà. Et c'est escroquerie te? Et c'est escroquerie yango na lo bana, c'est le moté. Oyo, yango sko Joli Kabelo, ye atekaka asala particularité à nyonso. Nde to mona na wenze, so be ko soma ya monsto ni puta. Omona ba lo ba papa to ana super. To ana nzulu câble, to ana sitana. Papa to apena demi super. Demi super. Papa to ana Java. Java, voilà, les bouta dans notre. Ba ye biso ba qualité o ezali. C'est à toi maintenant à répondre. Si qu'on la Joli Kabelo aza fournisseur, donc il y a ça le grossiste na Lubumbashi, asala effort azana ba qualité nyonso. Azana na Sultana, azana demi super, azana na wax hollandaise. Pour mutu nyonso na vie faut na super na ona ndako. Très bien. Super eza Kabelo na ya original boye. Lata na ope manzanda ya chinois ya ba bob ya ba brise eza mabete. Mais il faut en aller au nom de une conférence à la femme entrepreneur. Bon, on a payé que mutu a sa réseau. Ba moni mao lati super na yo. Super na on a mutu payé sur là. Est-ce que yo lingo tungi sa njuru kablo la tango ke na on fête. Ba to tango mingi na matanga. Voilà, eza ba blo mo ke na ngana ndaku. Tout le monde peut mettre ça. Chinois. Na on se comprendre. Si ko Joli Kabelo la différence na ana ba catégorie o nyonso. Parce que c'est grossiste. À côté kaka super, ana super, ana nzulu câble, ana sitana, ana nyonso et puis à grossiste te ka bablo on est moins cher. Ma bezo uta wapi? Wapi? Des places na zone na ko. Et pas Bob na Chine. O eza na qualité assez. Ya c'est. Oye na o Kinshasa, o te ki na prix. Ya qualité ya super.
Ça, c'est l'escroquerie. Ma belle, c'est quoi les autres? Même Kabelo, il y a sauté Kakuna. Joli Kabelo, il y a prix abordable, $14, $22, $30. Parce qu'il y a un petit peuple. Dans la Chine, il y a un petit peuple. Yosko ok Chine ok yo la petit peuple té ok Chine ok que na keinde na escroquer petit peuple na escroquer petit peuple petit peuple au somba Kabelo boye kubi et humilité comme le roi plata mobikisi attends 5 ans aux nango donc azotel sabatuke super eza kaneto na wenzama puta enzurukable eza sitane eza oyo lingo somba osombi. Voilà la différence à Bakabelo. Voilà la différence à Bakabelo na c'est bon comprendre bino moko que na Kabelo y a le roi Bilamba. Donc toza na super, toza na demi super, toza na sultana enzurukable Java ezali. Enzurukable pesa o pena makubuka wana enzurukable. Papa mama bazo teke la yo Java na idée ya super ndenge nini po sombi eloko ezolegela nga yango wana omoni make o eza Java soko yebite mema moto ayebi parce que ça nous arrive ya bazo teke lo demi super ba oyebisa yo eza super somba super na pri ya super. Mama Sarah tozonga mukie na moni vidéo moko esirkile na internet bitumba na Chine. Balobi yo mama Jolie akosa rabiso yepa kendaka kaka Chine namoni ndeko Blaside koto yo Plicide soki Plicide akutu na metezaka ko mona ebiente yepe koto yo azoloba mama Jolie wana kuta sombaka bakabelo na Chine wa et comme on dirait guerre atindi moto na koto a craché sur mama Jolie bi azaki na batuna puis ba répliquer bombanda bakilia te eza bombanda bakilia te eza jalousie. Au moni na expliqué ba Jolie Kabelo muke parce que ba tu ba confondre. Déjà Plicide aza bateau bateka na base. Si bateau bakota na monde à base place basuka lelo. Ngana to yebi. Si côté succès ba. Et succès ba ngoto place suka. Musique héritier akina kata base dans la carrière ne place. Ngamoto na tembe. Ngamoto na tembe. Soto ke na media bateau ba yakana ba base ti batika ba mitakala. To yebi place baza. Si. Donc ce monde que et le cause mais ça sango pote ka fosa la buzz et simbate maman na biso Blicida ya lukaka bato ba na base bato ba na kombo pour bate qui c'est produit pour o salele matala na pote qui c'est produit entre ta produit eza kitoko baloba mingi te non nde basaki na ngana sima na obeta tango ebele te eza kitoko te oyebi qualité nango qualité na nga retour ezala te omoni na matière ba plante moto azana eloko kitoko aza calme te ana besoin aluka batu ba salele matala na te OK batu ba finga batu moko ba créer ba scandale ba base d'internet te poya teka mama na biso Blicida ngana kendo sa pe suke pa na une fois. OK. Makota na nga live na sa mamno biso ka ba internet na répondre bango. Nzora ya aki na comptoir na ya otalanga. Bala mo kabi Sarah to lande yo sala awa azana batebele balanda kai. Na sisa pe suki nanga na suka nango ba isinga non madame abi so ba cause quelques photos pour ba postaka. Na bi a pas de souci. Après frère Nabiso Del Ndongo a Sarah Suki kuna Sarah Suki très bien. Abino mère abenga za na bureau na suka. Na komi kuna abina ngo futi combien na plante na roti. C'est ça ba 200 et quelques quoi. Donc c'est non nyonso. Habité yo za star ko futate. Soli na yenga na za na besoin c'est la nga ba publicité. Na peut-être so ba content ou échanger à l'époque. On n'a pas évolué parce que ça a bénéficié à Kabelo. Nga binga na linga amani. Donc so chelinga salaire na $1000 sans compter na ba bénéfice à Kabelo nous jour bana et ça pas aussi marché parce que on a dépendante donc ça pas marché. Voilà à l'époque on a Aïda na fille Omar ya ba ça la ke ba publicité. Alors j'ai compris que il y en a besoin à batu oyo. Ba sala matalana. Basalela e matalana na ba produit na ye. Na produit na si mama matalana ya zoteka. Parce que lo kitoko na consulter nako ezalaka Sarah planto che kitoko osombi wapi. Na loba nomba mona somba Kabelo na nga pas joli Kabelo. OK somba o mona opikaka kitoko. Donc elle a besoin to lobela ngwe belé tout ça na matalana te. C'est ça.
Différence à Jolie Kabelo na na Blisida des Blisida aza détaillant. Blisida bandi kopo ka lobi lobia. Aza détaillant teka bloka moko. Ya ba moko akenda osomba ba carton. OK. Ya na niveau ba carton nanu. Mais Jolie Kabelo ça na ba conteneur et puis bandi ana 10 ans d'expérience na matière à Kabelo. Plus de 10 ans na matière à Kabelo. Sora azara mutamatalana. Déjà Jolie Kabelo asola na ba tout internet. Asola pena ba compétent. Na to mona te mutu mo internet abimi alobi ke asa ela Jolie Kabelo matalana to finga bande ko msuba te ka ba Kabelo. Pona ye. Voilà. Ta Kabelo ape ba tutu. So sengi ata yo so benge a mère nana besoin mo elo mo pona mère autinda nana besoin mo et pas à monter mama mo boy so ça un problème so ça ngwa. Esprit mo ouvert, esprit mo libéral. Na ye wana achaka ta na makantine te ke fona zo sara sa ela matalana asola nanga asola na ba lekechu. Alors, soit où tu voyages quand ça au na restaurant les ketchup. OK. Est-ce que les ketchup ça c'est les matalana? Est-ce que les ketchup ça fingela emut? Nante. Asolana Karina ça fingela emut. Nante. Donc amuta matalana te. Ya za ki sora linga sa stock ye ba conteneur na ye au foot ya ba sai na ba mama kalunga ba bia ba business class ba kiti Lubumbashi ba bando ça il a vente sur place bazo animer ba to somba. Vous comprenez? Ouais. Donc au moment que bato wana nyonso Jolie Kabelo solana bango mutu en 15 jours. Afingela na TV. Afingela mutu ke na finga Blisida na finga concurrent na ya Kabelo jamais. Et puis tant ba sai bazo kita ba Lubumbashi wana ba osele ba promotion afinga ne mutu te ana ba ba sai le pe matalana te. Ya na besoin ateka ba super na ye na ba sultana na ye ba nzulu câble ateka nyonso. Ateka na nyonso apona petit peuple ya ko sa petit peuple te ke loko eza $10 et santé. $10, ceux à $10 à $9. OK. Ceux à $15 à $14. Donc qualité n'y soit Kabelo aux hommes pas Jolie Kabelo. Donc ils sont différents bah tu vas comme à niveau comparer Jolie Kabelo na Blisida. Bande monté Blisida détaillant à son bas carton et pas son mangwa puis pas bristé. Pas bristé à moi qualité mais pas Bob. Et pas Bob na Chine. Na Chine. Bob chinois? Chinois. OK. Qualité à Bob ils ont moins sec et brise. Ce que tu as niveau de qualité à Bob, maïe nango a te kango na kwa super. Ça c'est la méchanceté. Bon, je sais pas. Mais biso yebi ke maman Jolie Kabelo bandi Kabelo tonga te kaka Inde te kaka Vietnam te kaka na Chine. Et yebana asala na elo lelo te mais Blisida soka bani matalana ezalaka ya te ka original asomba ngwa na mapata. Ate asomba ngwa na Chine. Enda kenda ate. Asomba ngwa na Chine. Chine utoke ka ya matalana asomba te asomba bilo ne nyonso na Chine. Vous comprenez? Donc asala kaka na ebite so business na esenga kaka il faut ça na matalana faza na matana Jolie Kabelo hôtel baza problématique te. Oh lelo ba lo ba ko swana bimi mutabani ko swana na eza ya profitara na donc alora ba tam sur internet ya profitara na ko finga po ba ba chaika. Ba chaika. Déplacer ça. Ya profiter ce qu'on a besoin ne bimake ba swana ina Jolie Kabelo po ya teka. Atata Jolie Kabelo za grossiste ya ba année donc noir sur blanc ko comparer na ayaka na ba conteneur ya Kabelo. Yekutu ndako ko mape grossiste à Blisida. Donc non moni jalousie on est que Blisida tant à comprendre qu'il a été caté. Mais ba oteka place mode. Jolie Kabelo avait dans Katanga, il y a d'autres gars Blisida oteka na Kinshasa. Mais siko pomeze suni. Keto kaka. Ah OK. Na kata monde business on sentir que Jolie aza grand. D'ailleurs Keto oteka te. Parce que na Kinshasa ba maison ba chinois o nyonso Kabelo kitoko ya te. Nga na teka Kabelo mais pona so ba Kabelo na teka la batu na kinda na samba te so na la beza Vietnam solo na bengi Jolie Kabelo teka na plus de gros. OK. Na ina so ba India teka na plus de gros. Na servir ba client na o ba lingi qualité. Mais so ils ont nga ka o sultana nzulu câble et o tele na ngona sasa donc bah tu vas te comparer Blisida na Jolie Kabelo bande monté Blisida a oteka na matalana et puis ateka ba péri qui nyonso ya Chine. Jolie Kabelo a grossiste
ya teka ba kabelo nyonso donc qualité tout azanango pour un petit peuple ba ministre nyonso kuta et puis akoso teka zelo ki kalakasa ateke là on a boula fumba jamais oliaka bi kalakasa lo linga bi kalakasa donc baza différent oh mutamatala na eza blisida joli kabela sara cop na po sali nango pendant des années nga peso ka exemple nga na vandia na lia pembo na so na senge na mpia kabela nga ça fait des années na vanda un jour atana yo nako ya mstona mutu moke na bando take mutu ka gratuitement pour ça na moni ya bibana ma yo bidia bata bumbashi ba ramon respect donc voilà. Zitu via matalana ayebi na yango ti donc bande kwa katanga soki boni bo somba perike bokende pa ya mama Jolie Kabelo ana qualité nyonso oh na lingi super na lingi nzulu câble na lingi sitana et puis bien nango yana presse prix assez ayebi na oteke la moto eloko valeur oyo na ta oya kosala nango asomba ya oyo on a besoin de perruque au ça 10 ans à présenter il y a 10 ans. On a perruque à $650 après 6 mois et coubi. Hein? On a perruque à $650 au ça 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Perruque à nanda. Il y a une qualité à perruque. Donc alors, je blisida à Monique sera bien qu'il s'est pris la maison et sopaye. Et sopaye. A créé deuxième maison. À cause de ça, chinois. Ndaki osoba ba carton wa somba kiwana poacha na deuxième maison ateka ce qu'on a pris assez donc à région ayeka osas ko makambo ayo saka makambo ma Jolie à salaga ya petit peuple azongi ce qu'on a vérité pour batu batimbeli oteka te batu batimbeli ke kabelo nezo kuba kabelo nae omoni net den l'action o azaya olinga manae ato che faire ozonga kabu oyo ato che faire ozonga pekabu Sikoyo oyo ya bango ya Chine bazara so eza tout droit boye ba commission ngo ba boucler à partir à Chine et ba lingama ale ba pesi muta sala ngo publicité ba sala ngo matalana ba fingela ngo batu ezu en plein été kami wana après 3 mois et banjo kuba 3 mois ebele ah OK tant longola ngo ka makubuka donc eza ba pays ko faut la lola mko penser peine olalo la mko zo penser faire olalo la mko penser bilisto bigudi. Et si le kobe ba nyosho ya mo olalo la muki o chema okay olalo la muki o chema ikaka bobeni ngona maboko simi nzelo okay donc zo mona ke bande ko na biso bwana Lubumbashi boza na bino emporter te wenza kabelo na kolo bango lelo se kufie komi na suka d'ici le retard oui, na 19e batu balembonga kabelo kala ba mama Jolie da ba sali mama la joie kala wana baliambonga kabelo na bangola lelo kabelo ya suna la to ko somba kabelo dépense nyo soko somba kabelo tom su moko na $20 oteke on tom su 24 olandika $4 or kabelo akala batu basalela ngo bambongo batongi bandako basumi en tout cas plus de retard peu importe matala na pesa ko faire partie na dépense très bien mais ma batu na voyage salabo dépend donc bénéfice exact très bien tokomi na suka ya émission na biso lelo ici ka pitone oloba na bandeko nyonso bipa ibota la biso na Katanga na Kolwezi bokino kosomba adresse eza moko mama tuna mama tuna yaya tuna leki kabelo ya bien ya qualité malamu na kozwa wapi bene bulabu inef bulabu bino batu wana Katanga kuna boyebi ke pakaka moko pa mama Jolie Kabelo ne bokozwa kabelo ya bien batisi ya bien Vietnam Inde et puis Chine ça dépend ba moyen na yo so lingi ya Vietnam ezali so lingi ya Inde ezali so lingi pe ya Chine ezali unane bako escroquer yote ba Chine na bula Vietnam non ba peso kaka ya Chine wa lingi ya Chine non mama Sarah to na suka message bona bandeko nyonso ba otala biso na Katanga et puis message pour maman Jolie na monyo dirait à Betsamaki li bakoupé par rapport à Marambo et les gars na Chine na talaki yango mais là on y voit maman Jolie et puis message na bande kwa Katanga en tout cas et là on a koloba premièrement on a maman Jolie abandi kopo kala OK en expérience yena yaza monter à mabeto ebi muto atekaka li papa ngana oteka modèle mo ali papa ebi pona fungolo ya pasi nga mama o mutala kisinga nzela ya Vietnam non na kenda te banda na botama non na koma Vietnam te mama Jolie habité Sarah faut resomba pe Vietnam
Sozana ba client na yo ba linga kapena za na super moi si super ata moko faut somba Vietnam comment na marché à Vietnam na komi Chine maman wana ki na place orientale nga Sara kota a bima a leka a mayebi kinga na teka kabelo akangela nga mutema te point abilo koza sur place somba ole ya kotinda ka ba somba ka pananga c'est mikolo eza compliqué somba kuna. Donc, azo la kisanga. Ah, pistonné. Donc, pour naïe, aza na grossiste, ils ont l'obélé rien. Nazala paie, msou na zombi ba plante, oh, fallait na paie msou $600, nombre ba plante, wana. Na tine le non 500, mais 500 wana. Abi, ah, Sarah. Au moninga Chine, et au moninga nani, na sa ba plante. Oso comprendre. Donc, yaza grossiste, rien à voir, ba no calculer, ba tu, yazo ablissi da l'oranga. A quoi def ça peut ablissi da ba perique. A quoi ça ta fond 4 000, 10 000 p. Ba carton on a monnaie bazo kanga ba carton vraiment obligé ba carton je te dis ba carton ozo comprendre carton moi écoute combien de plantes ba 12 15 c'est ata ba carton moi écoute ça dépend c'est dans ba kimpoa ka mike ata 100 ah ok ata 100 non c'est on a le weza ba maison ya funguli ba 15 c'est écoute ba 100 donc sikoyo ozo mona que mutu ana motema te ya koyokela batu keto po tooteka ne eloko moko jamais. Donc Joli Kabelo continue kozala na motema oyo ozala no nango biso oyebi yo lelo te pendant des années otekaka suki Maman Jolie baye ba parvenir ba biso tout na sima mais tokuta yo oteka kaka suki très bien. Donc et pour teka suki na ya qualité bien preuve en eso ya qualité mabe moso kanga maison si lelo ozakaka alors zala yo continue na musana yo kolanda bata ba matala na te okota te matala na te teka qualité na besoin ba sa elo matala na te pour no benga tanga te na sa elo publicité futanga mais to solara déjà. En tout cas pour na batoto akatanga yango ngamoko na somba kuna na Lubumbashi na teki na Kisasa na teki na États-Unis. Donc na besoin na ça il a bino commentaire te parce que qualité et oloba so na sali commentaire bele tango okendo kuna mama Sarah tinda nga kabelo yango ekubi ngabo ebi que so na lobby likam c'est que ça vrai pour battre la personnalité nanga. En tout cas, merci Noroya. Merci beaucoup maman. Ce pays à Bakabelo, elle s'appelle maman Joli Kabelo. Depuis Katanga kuna, ce pays à Bakabelo Nyonso, il y a Congo, elle est na Katanga. En tout cas, prochainement tu vas sous maman Bakabelo. Bobet Samadi Bakouté, Tokuta Nambalasima. Au revoir. Au revoir. Bye.